libala photo memango na ba norme nango nyonso ndenge sengeli parce que toza bato yo mokili fo landa nde biso parce que biso toza image ya mokilo bato na mokili ayaka lokwa ndeti libanga babwaki te, c'est-à-dire mutu nyonso na mokili sengeli abala abota na koli bien te na vie nyonso na banaye komona ngo ezaka très difficile ndeti na okokango te na olobaka na nzambe merci o asali na faveur lelo na bala grâce à maman Olive Lembe Kabila. Oui grâce à maman Olive Lembe Kabila. Déjà à la tête déjà la tête donc le nom Eric Business nous avons aux États-Unis donc mariage concert du à Canada réalité rêve et réalité. Richard merci na internet ça va Bible a chaque chose à son temps. Les attend, les amours colonangaï. Tout ça là, musala autosex akabato. À part comédie, boutique là, bon bah inspirez-moi. Voilà. Voilà. On continue avec ça. À part comédie, toza pays azala na bana, asala foyer na ye. Libala photo memango na ba norme nango nyonso ndenge sengeli parce que toza bato yo mokili fo landa nde biso parce que biso toza image ya mokilo bato bazotala soki biso toza ba exemplaire te boni tokopesa exemple pa ya bato mosusu oko remarquer banzembu na ya ba musicien musala théâtre ba image to sala ka yango etikalaka na mitu ya bato pièce moko boye na salaka ya kitoko etikala na mitu ya bato lelo biso bo toza ba artiste totalisaka bato ba pièce ya libala mwasa bali ya boti faut quand même tozala ba exemplaire tolakisa bango ke oui biso moko bato tosaka musalango toza pe ba exemplaire na musalango parce que lelo ba musicien belé baza mbongo ba artiste comédien est-ce que kobala eza mokano nzambe ou bien eza volontaire mutu po na sima mokano nzambe to komokosa mais mona musicien ou bien artiste comédien moko za 5 basi na ebité soki nzambe po bala il faut nzamba la kisayo ou bien ndengeni oui bon kobala libala eza mokano na nzambe faut ko bakisaka pe volonté. Nzamba sali libala pona mutu nyonso abala na mokili. Jamais nzamba ko kita mutu na mokili ayaka lokwa ndeti libanga babuaki te. C'est-à-dire mutu nyonso na mokili sengeli abala abota. Bon na ebite moko na moko ninga zo memela vie na ye, ngana o tracer o ya ngai vie, o azo mema ba aventure etel na ba aventure. Nga ba aventure za kaso na lati elamba na ngana bandi comédie wani za era ba aventure, o skweza moye ya malamu ya kotonga histoire to pe vie na ngai. Na lingi carrière na nga ezala propre, na lingi carrière na nga ezala soin. Na lingi te succès sila pona komi ko lukana bala. Na bali na moment oyo nzamba permettre na bala. Merci na mama ni mama. Maman Olive Lembe Kabila, maman Bane Belé, initiative plus, maman Bisika Bizwami yo, Nzamba Pambola yo, merci na papa, bozomo na papa na ngai, parrain Eric Mwamba, papa wa sala ka mokili mobimba ba voyager, Congo mobimba Kinshasa mba voyager, yeyo papa na ngai, parrain na ngai. Tita Zolobane, Tita. Maman, bonjour. Bonjour maman. Après s'il vous plaît. Maman est stressée. Vous êtes stressé. Télité à Kanda. Merci. D'abord félicitations. Merci beaucoup. Toti Kabino Okende. D'abord talana ba caméra et tonner mbolo. Est-ce qu'on rêve un jour la vie nao? Ouais. Ça la makambo bande kono belé ba rêvaka. Mais yo sali yango pe bande kono ba ye. D'abord yebisa d'abord batu ba Hollanda biso. Félicitations pour les gens. Le quoi na koli bien te na vie nyonso na bande ko mona ngwezaka très difficile ndeti na okokango te. Na olobaka na nzambe merci o asalinga faveur. Lelo na bala nazala pe responsable. C'est-à-dire vie o nga na kolela ndenge na botamani na kolela na ndima te ke na omata avion
nandima te ke un jour na kobala c'est-à-dire eza esengo ya makasi po na vie na ngai même soko ye place na kola bien te na kola salité makasi nazala tina te na miso ya batu ba rejeta ngai batu bakanga muyibi batu bapesa nga valeur te lelo nzamba salinga ngolu ndenge bino boye ko honorer nga bo pesa nga valeur mariage civil et puis bino mo bomoni qualité grâce à maman Olive Lembe Kabila oui grâce à maman Olive Lembe Kabila grâce à maman Olive Lembe. Merci donc tous ba image kuna. Ça va. Merci, bon moi lenge pasteur Lité akanda ye déjà kiti et longona moi sina ye na parrain na ye o asali bongo moko ya artiste na biso pasteur Lité akanda lelo a honoré moi sina ye na famille na mobimba a honoré pe presse parce que presse ndé vraiment to la presse mobimba toza a isika oyo pasteur Lité akanda zo sala civil na ye na zo ezali bongo na côté Zandu na biso grand marché na biso ezalaka ezo sala sengope le coup mingi na pasteur na biso Lité akanda vraiment ba abonné tout ya Cleboa merci na bino tout bisika bozali na façon de bo considérer ka biso ne to sala ka bino musala pasteur Lité akanda yo azali bongo moko ya ba parrain na ye to zoé comme interview. Bonjour boss. Bonjour. Boss Eric le to monio awa bisika o pasteur na biso Lité akanda zo sala civil na ye to lingi to ye ba boss Eric azana ni pemeni na pasteur na biso Lité akanda. Bonga déjà comme notre choloba yango tantôt naza paré na bango donc basala ki choix ngana parrainé bango vi omoni likambo ya pareil za likambo choix ba mo ba yebi pourquoi ba pona ki ngana parrainé bango mais na Lité akanda penena bango ngana naza parrainé bango. Voilà. Merci boss. Par rapport au pending au Matissa Rabatou pour yo pédant côté États-Unis ça a jeté un coup une flamme. Parce que les cas Lité akanda au PC déjà promesse qu'il pas au Mata déjà. Bon, yo oyebi déjà nous biso to yebani na canal wana. Ko voyager c'est un jeu d'enfant. Wana ezali kamomoko ezanango tozo yango lokula CGT pona bango. Parce que Lité akanda aza un grand artiste. Pour voyager à les États-Unis, les Agemuke. Les Agemuke, j'ai Simanda, c'est évident qu'il a voyagé aux États-Unis. Par rapport à Dubaï, nous sommes là pour ça. Donc nous sommes là pour tout ça là qui a Kende. Vous savez, qu'aux à l'approche, Lité akanda, qu'aux à l'approche, na monsieur Eric, ils a kusungana, kutindikana. Donc c'est possible. Le banyo ko lo ba suka pona ba fa nyo se passer Lité akanda. Na pesi bango nyonso mbote ba continuer à soutenir artiste na bango. Ouais, c'est pays ça bango. Donc voilà, grâce na bango, grâce à ba soutien na bango, soutien yeka physiquement et moralement et spirituellement mais de part et d'autre. Il y a d'autres personnes qui vont contribuer financièrement. Il y a d'autres personnes spirituellement, physiquement, nous sommes celles qui réussite et simba. Donc, nous sommes celles qui, tout comme on étape, on a si nous sommes merci, va continuer toujours à soutenir artistes na bango balinga mingi qui liboso. Merci boss. Et c'est là qui bongo boss Eric qui est dans les moko ya ba parrain ya pasteur na biso Lité akanda. Merci vraiment na bino tout abonné à Cleboa. Tout continuer suite na cérémonie à lelo donc check bye.
Le bourgmestre Toussaint Kapoutou arrive. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Nos excuses d'abord par rapport au temps. Il y a eu un grand embouteillage qui m'a bloqué. On a fait quand même un effort d'arriver. Voilà, nous allons commencer la cérémonie qui est officielle et solennelle par l'hymne national qui est debout congolais. Ça va chanter là-bas? Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Donc béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton son. Son nom de Mesdemoiselles Mamboté Kifukidi Mich. Hein? C'est qui? Melmish. Tenez-vous le bien. Moi, c'est qui tape. Voilà. Mamboté Je veux vous demander, messieurs et demoiselles, madame, vous qui êtes là, de bien observer les deux personnes. Vrai ou faux, elles sont des célibataires. Ils sont au bal Sakamoma Yabatouté, au bal Sakapé Moisi Yabatou. Et pourtant, la bien tata Oyo, aimé, na maman Oyo, Melmish, ceux qui a solo Bali Minzemba. Ceux qui Bali Minzemba, tant que Barobalo Kabrobé, dans ma boko. Mais ceux qui font quoi, ça dans l'opposition par rapport à l'état civil, il y a moi sur Mobali. Kaza moi si Abatou Mobali Abatou, au retour dans le Mobali, avec preuve à l'appui, pour vous opposer à ces mariages. Vous me confirmez que messieurs et mesdemoiselles que voici, et même Melmish sont des célibataires? Oui. Mobali Abatou Azaliawa? Voici Abatou Azaliawa? Bango nyonso baza batelatela. Obeteli batelatela. Merci. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Présentement, nous allons inviter les parents à mesdemoiselles Mamboté Kifukidi Melmish. Avez-vous avec mesdemoiselles Melmish Mamboté Kifukidi? Azana Nabino. Azamwana Nabiso. La coutume Nabino. Nani aliaka bongo libala. Pesa mo rasila. Zanga papa mutu. Papa aliaka bongo libala.
Boye. Ok. Monsieur Madiadia Massiela Aimé, tenez-vous debout. Regardez les parents derrière. Oui, bien madame. Akomi bokilo na biso. Bon, asalaki nyonso oyo coutume na biso esengi. Bongo alibala apesi na bilo nyonso alibala apesi. Asikaka ata na nyongo moko te. Nyongo eza te. Napesi nzela papa bourgmestre po topambola libala oyo. Okoma. Okumisa. Ok, aimé. Ok, merci. Pour la démocratie, exacte, hein? On va lundi, on va mardi, on va faire un réunion. Mukonjibo, on va nani? Et nous préférons un comportement digne d'un chef. Ça fait au Biba, quand on a des aides du matin, on a un chef. On a un chef irresponsable. Pour gérer ma monnaie. Mabe na malamu ya oya salaki na oya salaki ya mama na bana basalaki oyebi yango sikoza chef ya ndenge yo kozonga na balere moko boye ozokotaka na ndako en rampa à 4 pattes. Vous devez soigner. Moi, c'est soigner, on va pas soigner nani. Mobile yava il faut la latine dengue chemise à kangi ba bouton dengue donc si tu vas déplacer na makambo bouton à la place à bouton papa kitamata yo kako encore bango bala bazana coude ya bien hein pour boire un coup à mon faute bah moko tonton aimé permettez votre chemise est mal pour allez il y a aimé attendez bien je vous ai boyé. Attendez, tonton aimé. Je vais vous arranger à déboutonner mon après à bout. À boutonner. À dépanneuse, hein? Maintenant, vous savez, le réchauffement climatique va pas comprendre la tête. Donc, quand déjà les langues, mais chaleur, et langues tête. Bon, banzete to kata kata, koto ba volcan, koto ba boye boye, hein? Mokileza rozika. Allez, il faut que l'on a banzete à mingi. Heureusement, on protège ça encore. Bikali à quartier de Tambola et Kenana. Allez, bossi maramaboko. Consentement des époux. Madiadia Massiela Aimé, messieurs, consentez-vous, conformément à la loi du 1er 1987, telle que modifiée, complétée ce jour, par l'ordonnance 16/008 du 15 juillet 2016, en ses articles 384, 392, 482, à prendre pour épouse légitime Mesdemoiselles Mambote Kifukidi Melmiche ici présente, oui ou non? Oui. Mambote Kifukidi Melmiche, mesdemoiselles, consentez-vous, conformément à la loi précitée, à prendre pour époux légitime Madiadia Massiela Aimé ici présent, oui ou non? Oui. Allez, voilà qui s'en va battre yango. Même position. Merci. Allez. Melmiche, tu déposes sur la table. Dépose. Melmiche, lève ta main gauche. Tu dis au revoir aux célibataires qui sont là. Bye bye. Bye. Oh. Allez.
Monsieur Aimé Madiadia, sollicité avec tendresse et joie la main de celle qui sera Madame ton épouse et la future mère de tes enfants. Et tu auras maintenant à t'exprimer dans la langue de ton choix. Baloba bolingo soki oza parolier soki oyembaka yemba bolingo toyoka soki oza poète salela biso poème amoureux zongisa biso na mokolo ya liboso ntango bokutanaki ezalaki ndenge banzango na ndengaki paster nalatisi yo lopete ya bolingo na kati ya motema na ngai mobimba Allez, demandez la main de celui qui sera votre futur époux, le futur père de vos enfants. Bien ton prénom Aimé, car tu es un amour. Et aujourd'hui, je suis fière d'être ta femme. Ça va t'aider à réaliser tes rêves. La femme qui va te soutenir dans des bons comme dans des mauvais moments. Et je fais les prières que je t'aime et je t'aimerai toute ma vie sans si une personne peut nous séparer jusqu'à ce que la mort. Baba Nebele. Déclaration de l'officier de l'état civil et bourgmestre la commune de Massina pour la circonstance. Madiadia Massiela Aimé, messieurs. Mambote Kifukidi Nemnish, mesdemoiselles. Par le serment que venez de prendre ce jour, le 28e jour du mois de mai 2021, par devant nous, officier de l'état civil et bourgmestre la commune de Massina, nous, maître Kaputu Mafoulou Toussaint, officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de Massina, par le pouvoir nous investit, vous déclarons solennellement et publiquement comme étant époux et épouse. Dès ces fêtes, nous vous ordonnons, au nom de la loi, à témoigner de cet amour par un signe amoureux, en vous embrassant aussi longtemps possible, comme époux et épouse. Embrassez-vous. Papa était avec la Ok, tu peux tenir ma boca.
Voilà, elle est devenue maintenant Madame Madiadia. On l'applaudit. Merci beaucoup. Papa est là, mon parrain. Le grand collecteur. Très expérimenté. Deuxième témoin. Merci. Deuxième témoin. Encore là-bas, oui. Merci.